Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour à Nababoni, Nabisonyo, Soba et tout Balandara Dorcas Bolokoko. On dirait que de Bolokoko officiel. Merci Nabino. Baebope Saranga confiance. Merci Nababa Kouko. Bagouloa, Bagladiator. Obo Mesana Kolandanga. On dirait que de Bolokoko officiel. Nzambalo la Apambola Bino Yatro. Bino Baebo Lingaranga Pina Lingarabino Mingi. Un grand merci à Sam Koukou, les nécessaires. Motema Yeme Koukou. Merci beaucoup à Tipe Boka na l'Orient de Bruxelles. Héritier Okito. Pourquoi pas à Issa Aounga. Dieu, Balobi, 99 000 fois boss depuis Suisse. Merci Nayo. Un grand merci encore na Pichou Sadam, Motema ya Nanou Doma et pourquoi pas à Boston Doma. Brigitte Maving, la maman de Magali de Suède. Bonjour à toi. Bonjour aussi à mon président, le président de tous les Abakouk, le président Yoshua depuis Canada. Merci beaucoup à Maman Kati. Merci encore à Maman Elimbizi, Maman Emekiumbu, tout au Lingibino. Il y a trop. Hervé Mbika, il a battre l'ingénieur. Balobi Yonde Makamu Mikolo, Toa, Olelare Panayo. Hervé Mbika, merci à mon sponsor Elisabeth Chitukaka Balo. Balobi wana madame. Pourquoi pas à Jean-Louis Makabou. Mobile à 1,95 m depuis les États-Unis. Merci Nayo. Un grand merci encore une fois de plus. Elvis Yafou, Lionel Chama, Bobet Timboyo, Landry Kidoka. Et pourquoi pas. Lui c'est mon homme, hein. Mon chouchou d'amour. Exaucé qui a la derrière caméra. Nalela yo ya trop yebi. Ernobi mon homme, mi tourné ma vie mobile. Bon, ma tante. Voilà, aujourd'hui je suis avec Miss Lolo. C'est avec Miss Lolo Marambe Kezongi. Lolo ne faut pas Miss Lolo. Pourquoi boyi paix? Parce que pasteur de l'enfant a essayé de nous voulons la paix. Tous les comédiens vont accepter paix. Mais hier en tant qu'actrice, n'y a boyi paix. Miss Lolo, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Dorcas Bolokoko, merci beaucoup. Bonjour Naba abonné surtout à Bolokoko officiel. Nan de connaître. Maman les Gauloise. Abakouk, à niveau. Vraiment. Donc, mbote, na batutu obon na rappel Miss Lolo. Na aussi na rabo s'abonner pe na Miss Lolo Moto TV. Et ça peut soutien na bino, na part nanga. Vraiment, ba view wana boko tse na rabiso et soutien na rabiso. So bo s'abonner na chaîne nangé ça nga bien. Na pe si maman Zozo Mbote Belé. Ma maman chérie, garde à Kidinda, na pe si Mbote Belé. Maman Verombi ya motema ya kulutu porto na pesi Mbote Belé. Maman Elimbizi hymne national na pesi Mbote Belé. Na pesi Mbote na maman Afi Mayemba, maman Yvette Pemba, maman Chouchou na Nyota na pesi Mbote. Babi président Yoshua, président Josué Ngondi na kati ya Canada na pesi Mbote. Papa na biso a concert à biso à tout moment. Maman Katika Nika na pesi Mbote. Mon vieux Sam Koukou le nécessaire, Sam Koukou le nécessaire, Sam Koukou le nécessaire. Te boire à 3 fois pour ça Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Motema ya maman aimé Koukou. Vraiment moi ça me pousse wa l'équipe na Koukou to pesi Mbote. Les Abakouk nyonso ya monde entier, maman le kiyo aye. Aza awa na chaîne ya ndeko na Dorcas Bolokoko. Et puis à part wana Gauloise gladiator na mona Elvis Yanfou Mbappé de la presse, Lionel Chamala nazo mona na sima caméra na biso exaucé qui a là le géant garçon de Tchacho, le bois nord-américain na pesi Mbote Belé. Pourquoi pas à Bobet Mboyo mutoto wane ko luka to leli mais masani ka monana na Noro Landry Olomide babi toujours équipe complète zawa yo oleka. Vraiment. Merci beaucoup, Miss Lolo. Allez vous abonner à la chaîne Yabiso Kitoko, mère de jumeaux, Arthur TV. Balobi Azali Bongo, Azali, Onga Norbengaye, Tata Mwasi, deuxième Tata Mwasi, Yababakou, Kaza, vraiment fan Yassi la Bisalou, Batutu, Balingara, SB, Mam, sur Olingo Landa, actualité, il y a SB qui est s'abonner na mère de jumeaux, Arthur TV. Je crois que Narotia, on peut s'abonner, et et ça, là, vraiment bien, à Nenge Yamabete. Tout ça, Miss Lolo, bonne santé. Santé za bien, ça va battre là. Boni Moussala. Moussala paye qu'elle est bien. Mais Miss Lolo, pasteur de la foi, bénissa qui battrice, comédienne, abarteur, tout le monde presque majorité, bazala qui wana. Mais Miss Lolo, pose à rano actrice, tout le monde yote. Tenga sambela kunata. Bato peut être ba sambela kunata. Tenga la sambela kunata. Donc, la musulmane. Hein? La musulmane. Au long chrétien, au la musulmane. Nga sambela kunata. Donc, ça y est bien le bon mamondo. Il y a sentiment. Ok.
Vous comprenez? Emso sali kamo bo na motema osepela na mote osala ka po balobaki. Voilà. Ngasi ko po balobaki na salati. Ngasi sala ka eloko motema na ngeti na ngasala. D'accord. Po esprit o asie ya moki wana elobela biso ezalade esprit de Dieu. Oyo esprit musu ya satana, oli mo sali kama malamu esprit satana yeso ko sala mote. Siko nga esprit de Dieu elobela nga kende église na bino. Na samela na centre missionnaire la rédemption et pas pasteur José Kanyeba. Dimanche wana pasteur na nga zaki na besoin na nga. Po na zaki na offrande fallait na tia, na zaki na offrande la prophète fona pesa, na zaki na action de grâce, na zaki na offrande la mission. Donc il fallait na que no tia na église na nga. Kuna na nga futa transport église na futa transport. Na keka bo na koti na komi. Na nga ba église na misika te. D'accord. Mais Maté, on a pasteur de la foi, il s'est à Foukami devant communauté, ils qui wana babino ba confrère naïe ba confrère naïe à Foukami devant bino ils révélation au Nzamba pesi Miss Lolo. Révélation Nzamba pesa qui est fala Foukama. Bible lo. T'es affiplié Kimia. Yoka. Parce qu'il y aura des morts. Il y a ba mort wana ba obakenda kingate. Au moni Dorcas naïe c'est le mort. Hein? Bible lobby. Ofuka mela mutote. Ofuka mela kana nzambe. Te ba fuka meli batuta bia fuka meli. Te alobaki afuka mi po alobayo afuka meli landango bien. Afuka meli batu atangi ba kombo. Ba yoka ba limbisa. Ba tika nini o. Oyebi message oyo pasteur de la foi sali. Ce que ezalaki ta sensibiliser pe ba comédien. Po biso toza voix au peuple yokaka. A sensibiliser ba comédien pe to lobela pe na mboka. Ne sa bien. Le papillon sa théâtre ba comme loba la paix. Maintenant nous na mona ta mukomote. Ba sali prière pour na mboka timi ekota. Oh. D'ailleurs mo nyongo mabe. Nga pona nga initiative ya oyokanisa bato mibale eza bien. OK. Pour Bible le bien rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. OK. Si tango yo bengisi bato wana mibale te. Moleki nongo na réseaux sociaux. Te me dire ça sur na bango privé ba yo kaité. Te ko solo na bato mibale privé, oké na bureau au solo oké na bureau. Alinga sandeni abengi bango na police. Pour pasteur de la foi na bureau. OK. Mama Belvine naza na posano est-ce que moi ezalo le ka jour kingani abengi pesi la kutani si bango. OK. Omoni devant mosala nzambe so bango mibale ba kutani muta oboya azate. Omoni prière nzamba bengaki ngala kenete yo kenete tata mwasa kenete irano kenete donc netika kana biso to kenete po ngaku na yeba ina ngango te ngaku tata mwasi nkautu na mama leki o kende prière o ba bengse ngabi na yeba ontenga ko église na biso. OK. Oso comprendre. Ouais. Mukom soupe pasteur de la foi bengse na batu ba sangana ba bondela pona mboka po za mosala nzambe. Ole ko luka suba mort et makisama. Ponde alobi ke yora des morts netinga. Babi y arrive-t-il un malheur dans une ville sans que moi l'Éternel vienne en soit l'auteur. OK. Et puis vinanga et si même na maboko nzambe. Pour muta bomanga il faut nzamba permettre. OK. Au moment nzamba permettre ki Satan asima nzoto Job. Aisa ke simba nzoto memolimo te. Netinga nzamba permettre bato bakenda obokela nga PC. Aisa bango simba nzoto memolimo te. PC sali 2 ans mais ba comprena te na zo guérison miraculée. O kapeke ko yuti na dikole kiti biu. Ya pona nini yo koza na confesse maloba no moko te okomi na confesse maloba mutu ala pasa lokola yo tala lelo pasteur Godin Poi ake ko fuka mena muninga ni mutu tant que pasteur azape l'église d'ailleurs Miss Lolo a un problème azape l'église et bon l'église y a fort azape l'église d'ailleurs mandi bien que ko fuka mena muninga ni mutu oso comprendre. OK. C'est de l'idolâtrie ya on nza baso boya. Mais Miss Lolo na biso to comme zo pasteur de la foi to comme ko commissaire le kwa nzambe nzamba kabolaka gloire na ye na mutu te. OK. Pona nini ka kendeke pasteur de la foi lobi fonga na yokango. Mais nous voulons la paix. Aza père spirituel na ngaité. Est-ce que ngana tsaka naza semeur de trouble na lobi ko eza opinion na ngamu ta ko sela ngo débattre. Ngana lobi idée eza génial. Eza waouh. Il fallait qu'il y ait ben abattoir mi balé et les canaux sociaux surtout sur si la belle vie va jouer ma comme sur la et ça la bien makasi ono wana ke collectango ko na public il peut ko loba ke batwa kufa yaya poto banga tozana ba famille na banga te père eza ya bana satana mwana nzamba banga te vous comprenez même balobi yango même devant la vallée de la mort na banga te za la psalme 23 za na tanga on parle yaya bible fani na mutu bibliothèque te ozo neni. Oh, ngala ndimaka bindima ndima te. Bana Israël tout temps Moïse a quitté la bango bibeko wana. Po Moïse amata détourna ngomba Baboya yango. E ko ya piu e pantana.
Moïse azongi su na ngomba. Bana Israël basala combien de temps na désert. Nzamba ngala kisabonga na nzela mo 14 jours. Maleki pe ba communauté a promise. Mais ta nzambe abeti ba on 40 ans. Na désert. Osomona mutu akoma mulai mazanga na sabato azali na bomwana. Nzamba mystique. Ngande na zabo ngala ndimaka o nzamba lobi. Mutu mokila ko bakisa. Babi na Bible prophétie. Tokoki ko mépriser yango te mais to examiner yango dans la parole. Il y a eu beaucoup de prophétiser bien. Quand tu commences à faire battre chance, son nous t'a prophétisé mon le quoi nzambe mais non. Donc on a babi mutunyo son nzamba kaboli ba talent. Pourtant on a vu trop fou la Bible to ke malembe. Aussi moi pour moriser tellement capital. Miss Lolo. Na kati ya bato na monaka. Tu n'as très bien. Na kati ya bato ba participer qui na prière wana. To mona ki belard o ya tangisa ki ma misu. Aleli na douleur comme on a. Depuis nga na yeba ya lelaka. Depuis nga na yeba ye. Na ndenga mabete depuis na yeba ye. Beza gi malela. Alelaka kaka. OK. Depuis nga yeba ye. Na ndenga mabete batu ba yo lobo na singi. Na parole alelaka. Na boy normal alela skondi. Masumeleke bele. Na yebite. Mais bobi karata église na Thérèse na lui ba yo pese mbota ba misu mko. Ya na paix comme qui tabo poani bidona. Oyebi ke ya lule, oyebi ke ne zana pasteur de la foi loba inde ebeti na ngobo ebeti neti nga. Yana. Na regretter ya. Te ba lobi to bomi, c'est obi obi si presque karata église. Pour pasteur de femme mona ke to yo ki nga fona pratiquer. À pratiquer. Ah yana ba ele bakazi. Babi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, ta houlette et ton bâton. Nzamba ya pona biso. Ah, pona basantu te. So pona basantu Jésus nga kufate. Ah, pona biso ba Marie de Magdala. Bato ba soutenir ministère na yi. Pasteur de la foi nga zana, akosa le likamo eza bien. Est-ce que bato ba yokaki? Il faut conscience à monter banana ko sala. Conscience à battre salité, bayo piombo te na église ba lumko. Zana. Tu es qui toi? À pratiquer na ngote. Au point qu'on pratiquer la paix. Allez bon, ça mis solo pratiquons la paix. Mais si la bisalu oyo avec une prière te to moni à pratiquer paix à peu près na poster. Moi na nzambe. Si la sambe laka. Mais Miss Lolo, est-ce que bato bazela la réconciliation ya si na ici? Tu bazela la réconciliation ya si na bella. Parce que biso tout ebi ke ami ya si la fait ici. Eza belarte. Yena belard baza ba collègue. Mais pourquoi pasteur de la foi au lieu de faire la réconciliation ici na si la o ezali mokili ezelaka. Oh le biso tout moto robeta ta maboko. Mais avec la réconciliation ya si la na belard o batambola te bazala ba mite. Ponanga. Fala ça la réconciliation ya Belvina Via. Ah? Nandeni basola raté. Elle vit au bon bizarre pardon. Basola raté. Mais oui, asa maman na ye. Yem pa mon théâtre. Fallait ça la réconciliation, on a fait la réconciliation si la na irsil. On ça la réconciliation ya ba collègue de travail. Donc on s'appelle na kati ya société mobo to mona na fêter. OK. Mais to travailler si kamoko. Neti muto à travailler na SNEL. On va travailler na SNEL à Gombe. Na on travailler na SNEL à Mete. Ba mona naka. Ba mona na fêter. Mais ba on travaille ba on sa kati SNEL. Et ça ndemo na théâtre. Mutu mtaza ba attribution na ye. Si la ndenga za boye azana ba donc ndenga za na za ba occupation na ye. Belvi pas za ba occupation na ye. Pour la nini makoko sala biloko wana. Eza malamu te ko livrer batu na chair. O eza eloko eza sacré. Ya chair, lié très serré. Et si ko ba sacrificateur bazaki okota, soko zana masumu, okoti bo après 7 jours ba landeli yo, ba moni singelembi ba yo benga. Ba yo benga, kuna zaki mutakota ka papa mate. Tala, na préféré que toi ba sa ta réconciliation ici na sila. OK. Ba sa la Belvina Via. On se comprend. Ba sa pe yo na bella. Ba réconciliation wana. Dans ça, mais la pasteur de la fauteuil. Miss Lolo. Tu n'as pas la kuna te. Ne tu belle ça la kuna. On a mon appel va faire la paix de délivrance de kuna. Akenda paix kuna mingi. To mon appel ibala coquette salama kuna. Ba ngone bandimina. Inga na mundimine te ya na ndenga ma. Oyi bisko eloko ba te ba ka musanga mutu moko ko matalo ba bin yozo yokate. Na tu na yo. O zo lo ba na yo wana nani. Camarade no bi ke bino ko ba laisser aller Boko ma laisser aller pour y faire la commentaire non la sewana o fingi butu. Neti Gisèle Boula ngana yo na ba ino tambola na ona ba chaîne nyoso.
Gisèle Boula yo ça moninga langa kata sorcellerie. Il faut y aller l'autre c'est le programme. Ba 0 RR to bim. Ba 0 RR to bim baka. Oh to c'est le programme so to kelo kabanani lelo. Na kanga prudence. Na za ba komo la binonga na kangaka. Tala ba o mona pe mutuko azali. Il faut que tu vas découvrir Gisèle Boula. O ba ka ofinga batu. Oyo commenter ngake na ndoki par rapport à nini. Donc avant na ngata tamwa na ngate. L'église na bango pe bakanga ndoki te. Eza opinion nga opinion mutu basala ngo débattre. Même na parlement batu na qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. OK. Nga na sali o na lobby oyanga. Na bi idée ya pasteur de la foi eza mabete. Si on connecte sur les réseaux sociaux, on est comme bien parce que bâtiment surtout batala rabiso baza bato a misuni balete. OK. Et ça la bâtiment sous baza bato ya 4 miss baluka ba problème. Et muso akana baninga wana akana bangota ba profiter kana sima maloba nde balobaki o akoboya akufa. Na akufa par rapport à ni. Par rapport à ni. Pour muta lobby. Ti ya maloba muso fo ko telemila akoboya ngo. Ngana na mission. On za matina ngana na kokisi yango te. Faut la mission tata la ngatinanga na sena moi évangéliser partout dans le monde entier. Allez, faites dans toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, enseignez-les, exhortez-les. Yaya, j'ai une mission à remplir. Tant que je vis, Jésus-Christ est mon espérance. Maloba monte rejoindre. Merci beaucoup, Miss Lolo. Directement après Caraculte, Batake Bino Babakou. Miss Boro dosete. On dirait Bino vous avez problématique. Pour tout Batake micro jouana, Batake Bino Babakou. Bino Bo créer problème na niveau comédien. Yaya, na ibselo moko. Omoni mutu. Soki azobanga yo, abando beto ka ba flèche. OK. Et alors quoi ndoki na moi bo ko lokote. Face de l'eau, lali pa yo kango kingo. Ende mona bato ba ko attaquer biso, ce sont des sorciers. Pona moi ibo ba ko loba na biso te, faut ba lobela so na butu. Batamisa mabe, bo uti bo ki message a paix. Bo bimi boye bo baluki. Te ba bina bina ba commencer à paix parce que bino vous avez impoli. Ba traiter babakou ba censé impoli. Bon neti ngala ndima na nga na za impoli melanda kuna biso. La kesa la ona ndako na bino. Mutu tango yo benga mutu impoli otalinga mamu kolo boy. J'ai 4 enfants, parents responsables na boko la bana nga moko yo bakselanga ta 100 fois to benga impoli yo ndo impoli. OK. Oh, bo banani bino batu ba ko finga batu wana. Bo banani bino bana monopole ofinga bato biso to wana monopole wana ya nga munoko batonga te soko finga na yo finga yo na komo doser ko muke bana tanga 1 Pierre 3 verset biblique na kilo ko kwa kuna pona nini en tout cas o ko rendre injure pour injure te et comment ko doser nga verset biblique aso na talika na 1 Pierre 3 olembi simba moko yaya soki batu baye ko finga biso babakuti te est-ce que Dorcas biso to tele makato ke ko finga ba jamais yarate ba on ga yeba banda o moni ke bango nde ba promoteur to wuti église to ye dimanche mukolo nzamba pemaki mais batu basale mission ba fingi si la soso libumu neni bongo yo mama couturière ozwa diplôme te na ba Congo o ozwa ta tante ya ko lukata machine moko boyo bana bongisa babilama bana na yo. On a retourné, on se retrouver. 28 ans la monde à théâtre aux atas à véloté. Diba malonga pa balite. Yaya, bangonde bazaboeko. Chance nangaya bomo anda esi lelinga kaka boye. Nikolo yako patiente. Fidélité bomaka. Zelaka kaka ngayoyo bango bakoma fini ka quartier. OK. Bakompe ya ba vétéran ya quartier amontela ke boire ata nzoto na ngunda ya mobali moboye na kota kadi ba. Yebita bali bala cotisation. Na mibali na yakala ba cotisation pour la ya bala. Vraiment. Ya finga sila par rapport à nous. Azon que biso ba congélateur na biso ba skit na biso to pesa ya cadeau. Azoni ça peut pas. Oui mais que tu musu ba na sonité. O finga muninga no mwasi aleki yo na mbongo. Vraiment. Aroka belo ko la finga ye. Ngako tu ba finga nga na théâtre o mena na lupangu. Ozo comprendre. OK. Dorcas. Kala âge ya mona mwasi ne
en 1976 maya katango penza comme ça en 80 quelques siko biso be bato tozala penza bato kota ka kota akoma mwa muluba ba baluba kola mbangba ya bonga pina mwana muluba ti mbangba wani siko na nzoko na soso yo préféré na préféré soso ya ele ma partout soso lelo ko tuna za partout soso et puis si la lobaka linga soso et bien makasi ngapela linga soso bana ngako ba koma sa mama obela guti ngami suni na misuni ndele kana na minwa so balambi ponu na tala ngoka bo ponu bolo mona ni oto kanira kyo Thompson biso soso biso soso ya omoni bati mususu so tali ka tai na ye oboyimba mo dégoûté bango pardon wana te tai wana tai déborda ezanga forme et puis soki bakanyo ba maître riba zo mo ata moko faut que la maître riba bo espace. Merci Miss Lolo, ça m'arrive à la fin. Miss Lolo, papa m'a fait a confirmé biso que si la bisalu moto afuta mida mbongo o afinga le président. Ye pas ma ça kenda poto. Aza comme na yo ndo za po epe misi la futa mbongo. Ya ngala sala msala ngamoko la volonté nanga est-ce que si la futa kata. Ya futa ngabongo. Apekisa pesa le mama. Oh te pardon. Ngala sala omoni tena vanda awa. Na sala makambu na ngala ngamoko. Pa masasi. Bino bomo zela kaka l'État. Na nenga mabete ya pa masasi na okenda potote. Na nenga mabete. Na talo surtout yo sali ya carrière ko koma moté ya mabebo te. Oko koma moté ya mabete. OK. Viens nga. Si la za leki na aza kutu mwana na yo po yo waka maadi ya président Lombe. Oko lo bateke si la benda communauté non matoi. Si la za président de la République. Po benda communauté. Est-ce que Gérard d'abord fan. Il faut que le baron Gérard fan te. Au gérant neni ngala lingala nga sila na linga kaena comme fan club na ye na ndimi na ko mais na mukala te quand même po ba mikala na beto li solo ba mikala banoke ni matanga ya ba Belleville chaque jour po bando pe bon $100 na pourquoi nde banoke ni matanga la banoke ke ni matanga pona ko assister muninga te mais so ba kei ba yebi ke ba ozwa 100 nde ba banda ko ke na aja bijou o ke ni matanga mo bo po ye bo ozwa 100 c'est comme ça ba ni kolo kilo ya nsoko penye to mama te na kumkele na bozo sanza pe ba reverser bino reverser bango ba reverser bango to sani po mona ke bango mutu babanda biso biso ne to aka osala droit de réponse yango pourtant ba pekisi neti nga na finga nga soute bana wana depuis président Joseph abengaka biso apesi so ba conseil et si to yoka to finga te mais ta bango bazala mutu apia bango conseil te ne bazala nani biso président Joseph le président de tous les abakou baboya basamba mazozo ayebi biso mazozo na end ayebi biso benga biso apesi biso conseil au moins fait moi par contre mais là ta ji bobino bokomaka ko pembeni ka ya muninga neti bijou o mukolo ya Belleville okomi lokwa leki ya Belleville yango moni liboko epesaka moni liboko epesa ezali kolo oyo kama ezwaka eza wa na se ya lozaka na se ya Belleville ba lozaka likolo po apiaka ye en tout cas loi ya semence na loi ya kolona na recevoir. Merci beaucoup Miss Lolo. Dernier message na auto clôturé na balandi yo. Dernier message na sa babakouk boy. Les abakouk. Point final. Lobi na moni 7e et 8e kota été. Tous à la focus. Ceux qui vont comprendre te ba ngaba déstabiliser film. D'accord. Mais biso to yeb sabino boy. Focus na SB na ba chaîne na biso po bozwa o eza ya bien biso to commence la analyse sur ma film na biso ndenge ezoleka bota la film bo consommer yango massivement bo partager les ma bo kisa bango na soni voilà merci beaucoup merci na ba union so balandi biso deux personnes mo teto clôturer deux personnes mo keti kaka basé belé so na pia de misu sa ba osilika donc ça est là voilà merci beaucoup Nathalie Mameli Nathalie Talasiko baleki Nathalie Mama Kati Nathalie Mama Kati kanika Nathalie président Yoshua Nathalie vient nga Sam couple n'est pas on ke Nathalie me kuna lobito lieto milliard au foot na meme na fête na nga la le 24 mame mabito lieto milliard au foot ta mère a battu mère batata ali na tina Tolinga bini na tina merci beaucoup na battu bolandi biso c'était la Dorcas Bolokoko Abakou Kavi Gauloise à vie merci na Lionel on a bon moi Miguel Lionel Chama
Merci à tout Molinga Dorcas pour le coco, je vous aime. Abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez. Merci à Exocé qui a là, la ligne Binatro. Te à la prochaine. Bye bye.